Bandeko na ngai napesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai lisusu mama Deline na kopartage makambo oyo Nzambe alobaki na ngai. Ezalaki je crois 4 jours passés nde Nzambe ayebisaki nga makambo oyo na partage yango na bino bandeko na ngai nyonso. Donc, Saint-Esprit azala na biso tobondela na kombo tata mwana pe ya Molimo Santu kona bomoi kona bikamwa Nzambe na nguya nyonso papa topamboli yo ngai na bandeko nyonso baolanda video oyo lokumu nkembo masanjolo ezonga epai na papa oza Nzambe malamu mingi papa révélateur des choses cachées ozolakisa biso mabombami papa po ete tozwa connaissance papa po ete tozwa mayele papa tala connaissance oyo opesi nga nazokabola na bandeko na ngai nyonso oyo bakolanda nga na chaîne oyo nayebi ete mingi mpe bayebi mingi mpe bayebi te papa me yo nde esosolisa bana na nini oyo olingi bayeba na video oyo papa Molimo Santu batela ngai batela video oyo na kombo tata mwana pe ya Molimo Santu amen. Bandeko na ngai makambo oyo nazo partage na bino lelo eza makambo oyo Nzambe atalisaki nga bandeko. Eleki 4 jours passés na asi 4 jours passés nde Nzambe aki kotalisa nga makambo oyo. Oyo nazoyebisa bino ya liboso na nakolobaki ngai naza na nga kimbangisi te ba obolandaka nga boyebi naza na nga kimbangisi te. Mais Nzambe azomema biso kana ba makambo azo révéler biso ezokoka na makambo ya ba kimbangisi te ezokoka na makambo ya bato ya kimbangisi te. Ndenge nayebisa bino ke na banda omona papa Simon Kimbangu oyo aliputa banda 2002 namonaka papa Simon Kimbangu oyo aliputa na mambo ebele sina lobela ngo namonaka ye. Apa ye na bande komona mona vraiment kaka ye na ndo mona pe mama Mwilu ba mama Kipavita ba mama wana me na bande koyeba te vraiment ke eza banani oyo ngai namonaka na bande koyeba te ba mama nini obaka opianga conseil obaka kosunga nga ba mama nini mutu oyo aliputa oyo ya mutu mwindu oyo azalaka makolongulu alata liputa eza nani. Donc nayeba ya nanga teke ezalaka na foto moko ya papa Simon Kimbangu alata liputa bon nazalaka komona. Donc vraiment après ona oyebisa bino lelo toyi kokoma na tozoloba likambo ya Yesu Masiya nasi na otela bino na ba miniature Seigneur sunga nga mama Deline na ba message musu Nzambe apesa nga Nzambe ko oza malamu heureusement so Nzambe azali na nguya te mbeta mususi balapidanga te tamusu tampe tokomi po ba mama Kipavita baloba makambo oyo me batumba bango bakoko na biso ebele balobaka makambo oyo biso toloba ya makambo asika te bandeko na nga balobaka ngo me bakata bango maboko baboma bomba mateta bango. Mais na temps oyo ekomi au temps Molimo Santu temps oyo tokomi temps ya Molimo Santu en tout cas bapika bao basimba mabanga po babamba biso bapika pourtant oyo temps ya vérité. Ok nde toakokoma na ne moko 2018 nde naaki koyebaki bato namonaka eza basetre na biso do basetre na biso ba mama Kipavita ba mama Mwilu nde bango wana nde namonaka papa Simon Kimbangu oyo ya bakimbangise yona namonaka boy nde sika nga moko na conscience na komai ko réfléchir ke ondinga naza mutu moko ya bato oyo ya badibundi ya Congo ba église des noirs seke na mekaki kota na ba YouTube kotala bato ya ba église des noirs wana na ko remarquer ke balinga Yesu te nde na boya ki yango po na yebi ke nga moko na mona pe Yesu Masiya mbala ebele
namona Yesu Masiya mbala ebele mais Yesu Masiya le na bamonaka ye namonaka ye na robe ya pembe neti nelongi nde ezalaka boye ni na pembe nelongi na ye awa namonaka eloko te omonaka forme bon voilà namonaka forme ya moto alata elamba pembe melongi namonaka eloko te nde namonaka Yesu Masiya bongo nayebaki oyo eza Yesu Masiya. Sikoyo ndeko na nga moko cousine na nga moko azaki koyebisa nga nzambe aloba na nga mpe naza na même don ke ye naza na même don na ye cousine na nga na azaki toujours koyebisa nga ke ye amonaka Yesu ya mutu mwindo abimelaka ye abina amonaka Yesu ya mutu mwindo elingi eloba nini nga na bia Yesu akobima na forme nyonso Yesu akobima mpe na forme ka mutu aliboma bon na bavision quoi okomoni ndeti mpe mutu moko azoyebi biso message mais lere okozwa message okomprendre ke oyo Yesu abi ye mpenza lere ayebisaki aloba ne ngai Yesu moko kuta abimba moko ye azoba ne je te connais ye azoyebisa ye bongo aoyebisa Yesu wana abinga abi ekipaka te nzambe akobimelo na façon nyonso aza nzambe akobimelo na ndenge nyonso mais azaki toujours kakobisa namona Yesu ya mutu mwindu me nga nzoka pesi na mona na ngai Yesu yango ya mutu mwindu me nayebaka te ke ye yo nde Yesu mpona nini na banda komona ye nayebisaka bino na ndako komona mutu moko na mama na ngai oyo akufa soki ayeta mosusu toosola no mwa ata mosusu nakita maître na biso azobenganga mona omona maître na bona mosika ya mutu mwindu maître na biso azobenganga maître na biso nayebi yango ke mama soki aye moko azalaka na maître na bango moko ezalaka na ye moko me moko omona ata mosusu tosololi kaka ye kopesa ata mosusu message koloba likambo moko boye apres okana ke mingi siko na ndo kamwa le na ndo bisa bapase ta mama na nga boye te eza mabe eza esprit de mort me bamessage azoa kopesa nga ezokende correct soki moto alingi akufa na famille oyo akoyebisa nga abibondela makasi ebisa mobali na ede yo na priere bobondela makasi mpo intel alingi akufa tala molimo ne bazwa nkutu batie deja na soso azolakisa nga tala soso wana eza molimo ya ndeko na osoki babomi soso wana ndeko no mpe akufi yebisa mobali na ede yo na mabondeli mpo bobolongola molimo ya ndeko no na soso ozomona akoki koyebisa nga makambo donc oyo ezoconcorde mpenza oyo ezolakisa te ke molimo akufa nde après wana na comprendre ke bapaster bayebi na bao makambo wana te comprendre bapaster c'est normal bayebaki makambo wana te yango banda olobaki eza molimo akufa nde nazali komona mama na nga sikoyo omona ata mosusu boosoa nenga mpe na oprofite na otuna makambo mais après onakei ta maître na biso yana azobenganga moi mpe na temi na ota maître na bango yana bazala mpe na maître mona bongo nde mokolo mosusu aka koyebisa nga abi nazali na situation moko boye nde mama biso alobi na nga situation na yo na sololi yango na maître na biso mama na nga se akufa boyebi te omona alobi na nga bi situation na yo na sololi yango na maître na biso nayebisa situation na yo alobi na nga nayebisa oya obokutana na ye bosolola na ye nga mpe na ozala wana ngabi pourquoi oyebisi maître na bino ngabi mpo aza makasi aosunga yo ngabi maître na bino koosunga nga alobi maître na biso mpenza ye aeshua te aosunga yo ngabi okende na oyo akutana na maître na bino yango nde apres wana nyonso na bandoto bavision biloko ya bongo aye na ndoto yango mpe nake kokutana na maître na biso ye mama biso afandisi nga quelque part abi na nga zela maître na biso azoya ye mpe siko namonaki ye na ndako wana ezalaki vraiment fo ya ndako na ye azalaki na chambre na porte moko ya coin boye nde nga nazali kuna nga na siko nazali presi we maître na bino nga azorumela boye ndeni le maître na bango ayaki nde nga mpe nabimi porte efungwami yango moko nde na bandi kokeve maître na bango nde mama biso azoloba na nga zonga olati mabe nga mona otala bona omonake nalati bien nde naoloba na wana ezali 2016 le naye kokóma wana nde kokóma ka nakomi maître na bango atiaki elongi na se boye leka na maître yango atomboli elongi boye namona elongi ya Yesu oyo afilme moni Yesu wana o mama Gelda apesaka babizu
Yesu wana oyo asala filme wana mutu asala filme wana mona ye na elongi ya Yesu wana kwa mutu mwindu maître ya ba mama na biso nde na monaki ye na elongi ya mutu asala filme ya Yesu wana atomboli mutu boileka na moni ngabi eza nde Yesu ndenga na moni bona mitali nalataki mabe moko nde bandumba nalataki mabe onde bandumba oyo balataka bizarre kaka nalataki kitoko te nalataki vraiment kitoko te na bamaquillage moko bizarre nasepelaki nango te nde après sika natelemaki wana nazalaki kaka ngabi oyo mpeana Yesu amoni nga mpeana nde nalati boye aobomanga aloba na nga kaka ozokufa nde après naye komona ke alobi na nga kende alobaki na nga akokaki koloba na nga mais ezalaki ya condamnation te alobaki na nga akokaki koloba na nga alobaki na nga na tia pouvoir na nga kati na yo boyeboye alobaki mwa makambo moko wana mais tala ndenge olati boyeboye ndenge mpe balima 2016 na comprendre mpe te ka nalataka bongo te pourkui nakebimaki nalati bongo nzambe na nga mpona nini nalataki mabe na miso ya Yesu bongo boyeboye na comprendaki na nga ke abimi na elongo ya filme wana mpo bandaka namonaka ye nayebi ye te nayebi elongo ya Yesu te ozomona nayebi elongo ya Yesu te nde leka abimi bongo nabi doki mutu oyo azalaka na mama na biso wana nao toyebi te ke Yesu azalaki mutu mwindu nga personnellement no nayebaki te ke Yesu azalaki mutu mwindu ndimba ona akamanga mutu oyo ya mutu mwindu wana azalaka na mama na biso oyo abengaka maître ndizaka Yesu nakamwika ndeni abima na elongi ya mutu mwindu na ndeko na comprendre te mais jour nde na comprendre ke maître na bango wana eza ye wana Yesu Masiya oyo abengaka maître elekaka nango na mitungisama na kota mabondeli nzambe na nga pourquoi nakebima devant Yesu Masiya nalata bilamba bien te na comprendre te naye kocomprendre ngo kaka nde lere toye na ba 2020 wana mambo badeprimant oyo ngai nzambe amemai nga nango ya kotika bameshe bamaquillage babiloko wana nde nayaki kocomprendre yango wana le nake kobima kuna nabimaki bongo mpona elateli mabe don na molimo lere yo ozotia noka meshe moke na molimo ekobima tala meshe ya monene maquillage oyo otiaka noka ya moke na molimo moni ezobima tala maquillage lokwa basirene nde naye kocomprendre kene tana nga oyo nazalaki nango wana nzambe asepelaki nango te mais ayebisaki nga te peut-être pourtant ekokaki te mpona amema nga na badeprima kotika biloko wana bandeko na nga nde après na temps moko boye 2021 je crois nde nzambe aye koyebisa nga ke nkombo ya Yesu eleki ya Jésus na nguya ezaka barappel précédence nde mamansi naloba deja nde nzambe aye koloba na nga ke nkombo ya Yesu eleki ya Jésus na nguya nakamwaki ndeni nkombo ya Yesu ezaka yango mona Jésus eke koleka ya Jésus na nguya na ndeni nde nzamba na bitumba no oyo makasi au nom de Jésus ekosimba te na bitumba no makasi au nom de Jésus ekosimba te eloko ekosimba na bitumba no makasi eza na kombo na Yesu na kombo na Yesu nde ekosimba na bitumba no makasi ok nayebi koexperimente yango mpe na bitumba makasi ya YouTube oyo lena nde naosala bavideo na YouTube ememelanga bitumba moko na vie impossible lokwa nga mpe namonaka makambo eleka na molimo ndo namonaka bitumba donc na kombo na Yesu moto elongisaki nga au nom de Jésus ezalaki su kosimba te banda kosimba na babitumba mike mike na bitumba ya makasi nde ka ye mo nzambe alobai na bitumba no oyo makasi au nom de Jésus ekosimba te fo na kombo na Yesu nde après alobaki na nga ke fosambelaka na lingala makambo nyonso fosala yango na lingala mpo langi eza na nguya ifo yekola mpe kikongo nde alobaka na nga bandeko na nga toye kokóma na temps moko nde nzambe aye koyebisa nga ke Yesu Masiya azalaka na mbanza Kongo Yesu Masiya azalaka na mbanza Kongo azalaka mutu mwindu
na mbanza Congo. Le wana mbanza Congo ezala na Angola. Le wana Angola Kinshasa na Congo Brazzaville. Congo Kinshasa na Congo Brazzaville bazalaki mboka moko. Nde Yesu Masia mbanza Congo ezaki capitale ya ninyo ya Royaume Congo. Le wana ezaki Royaume Congo. Nde Nzambe aye koyebisanga ke Yesu Masia azalaka na mbanza Congo mutu mwindu ameminga peti kuna na betela bino ba oboyebi na molimo ezaki kutu ndoto te na fukami na osambela nde misu nange bandi komona ezokende misu na moni misu nange ezokende misu ezokende bo ezomona ezokende ezokatisa peti ekenda na mbanza Congo. Ngam naza awa na France misu nange kenda tina mbanza Congo. Nde Nzambe azo expliquer nga keza mbanza Congo boye nakendaki na moni Yesu Masia na kati ya prison. Na kati ya prison. Donc vraie histoire ya Yesu Masia bandeko na nga toyeba ngo mikolo ezoya. Donc toyebi na biso o eza pa na Bible ekaki pe bongo me makamsu peut-être pe bakoma te. Mamsu bakoma te na Bible mamsu pe babalusa makamsu pe basala ngo soki ndeni. Nga na mona Yesu Masia na kati ya prison. Mais pourtant na Bible bakoma te place moko o Yesu azaki na prison. Mais nga na kenda komona Yesu Masia na ndenge balataki ndenge ka bato akala bazalaka kolata. Prison ezaki na sa mabele. Prison ezaki na sa mabele. Misu nange koti tina sa mabele kiti nde nga pe na ko rejoindre misu nange sika misu ekomaki nake bima kuna na sa mabele na prison. Yesu Masia azaki monte na prison bazali na ba prisonnier ebele na kati ya prison wana. Nde esika le na kotaki na kati ya prison wana nazomona na prison na ezaki na ona mindele te ezaki ka batu mwindu na kati ya prison wana. Batu mwindu na kati ya prison. Et puis ba soda wana oyo bazaki na prison na balata peka bateni mobo ya kala ya basoda. Nde bazaki pe batu mwindu. Nde bazaki te. Nde le nga na koti wana nazoluka Yesu na kati ya prison nazomona batu mwindu. Nde namoni mutu moko parmi bango akomi na elongi ya Yesu oyo ya filme. Lera akomi na elongi ya Yesu oyo ya filme mbamona kepa na ye na comprendre ke yo nde Yesu Masia ala zongi na ye na elongi ya batu mwindu. Azongi na elongi ya mutu mwindu tosolaki ebele na Yesu na kati ya prison. Nga mama de na Yesu no vérité. Nzambe na nga aza témoin. Tosolola na Yesu na mbanza Congo na kati ya prison tosolola moko ba yiyo wana basoda kande bazaka boya bobima tobima libanda na kati ya prison wana bazalaki na sa mabele penza. Mais na sa mabele wana eza pe na sa mabele kande eza na sous-sol te. Eza pe na clôture moko na la cour moko ezaki wana. Na la cour wana ezaki pe na ba porte pe mo ba porte mo ba cellule ya ba prison. Ndenga na kote ki na porte mo ya cellule moko o Yesu azalaki wana. Ndapre babimisi bato wana na bato ba prisonnier babimisi bango libanda nanga pe na bimina na ye. Totemi to solola siko nga na bi asu bato baza basodo baza kanda so bamoninga ba omono te. Habite ba omona ote nazo solola na Yesu na kati ya prison. Nebite koko leka ndeni na molimo me ezaki na temps wana ndenga azalaki. Donc Nzambe ameminga na temps oya kala wana Yesu azalaki na prison wana. Na l'an combien? Pour l'air akufi nde toyi kokoma na l'an 1. Le wana ezalaki na toyi kokoma na l'an 0. Akufaki na l'air akufi nde to bandeli na l'an 0 nde to bandi ko matati to ya boy. Mais avant kufa bazaki na ba moins. Na ebite so ezaki l'an moins combien? Isuka na combien? Na l'an moins soki combien wana seki yango wana temps wana. Nde esika to solek ne mambo bere. To bimi wana après bazo biso to telemi na ye côté moto na coin moko wana to solola. Après ba prisonnier so bazali esika moko après na moni soda moko ayo na bi yo telemi bo ndeni kende kota kuna ke kota ba moko ale ake akoti na groupe bato wana le bake na bango le bake nga na temi nga bima sole suizi te funa zelai na temi na ozela ba soda ba oleka ba omona nga te bandeko na nga ba soda ba oleka ba omata ba ozonga ba omona nga te si bakenda kiso be bakenda osani na ebite
basu mpe kosalisa bango misala eso mpe kolia so nini nayebi te mais après baye kozonga batito banda soigné bazwi bango 3 fois 3 fois to ara ozonga na bayebele siko nga na oyeba te wapi Yesu le baoya na oyeba te wapi Yesu balate mpe bateni ndenge moko ya baprisonnier nazoyeba te wapi Yesu ti omona mpona amilakisaki ye wana mpona ozala mpe na confiance ke ye yo akóma na elongi ya Yesu afilme so akómi na elongi ya Yesu afilme nde na comprendre ye wana alazongi sikoyo normal nde après akoya pa na nga tobandi kosola na ye ebandaki komlekela bongo vraimen ntan nyonso nafukamaki kaka natie mutu na se bona ndenge elekelaki bongo nde nzambe apesaki nga message oyo alobaki na nga nayebisa bino nasala ya video wana bavideo mosusu tobanda kozongisa ngo mpona baoyo balanda yango te vraiment eza très important to mpona bavideo mosusu tobanda kozongisa ngo vraiment mpo oleke nalobaka ngo awa bato oyo balanda yango ezosala retard mpo ezozongisa bango nsima eza kaka rappel ezalaka bien bandeko na nga nde esika nzambe alobaki na nga nayebisa bato ke soki moto alingi ne kondima Yesu ya mutu mwindu te alingi ne ka ndima Yesu ka mundele mutu mwindu te nzambe alobi alingi te ekabola bana na ye mpo oyo alobaki nga na ye toza nzambe moko te nga na ye boyeboye abi alingi te ekabola bana na ye me bana na ye batosaka 10 commandements oyo apesaki na Moïse voilà après nayaki mpe komona Abraham père Abraham koko na biso Abraham namonaka ye na ndako na nga pendant ke tobandaki tozali na retraite moto obondela nde namona moto afanda wana nde nzambe abi na nga oyo ezali koko na bino oyo nga nzambe nasalaki alliance na ye azalaki mutu mwindu bandeko na nga azalaki mutu mwindu Abraham azalaki mundele te azalaki mutu mwindu oke na mokuse toyi komona mpe mipepa mpe ekobima situ makasi lari Poutine aye koloba ke Yesu azalaki mutu mwindu alakisi biso foto ya Yesu azalaki mutu mwindu na otiela bino mpe na miniature je crois sikoyo toye na makambo oyo nga na ye nango lelo bandeko na ngai nga ndenge namonaka papa Simon Kimbangu vraiment aliputa mingi moko mosusu nde na kuzina nga tobandeki kosolola tosalaki mpe mwa kokritike papa Diangenda na papa Simon Kimbangu kiangani biso ka oyo aliputa bawana bango te oyo aliputa ye papa Diangenda nga nabi mais papa Diangenda kuto oyokaki azalaki franc maçon monene c'est ça tokritikaki mpo tozalaki mpe baignorant toyebaki te ozomona mais tant oyo nzambe otika so bana nde na ignorance te so ozokontinue kaka kozala ignorant ti lelo yango nga na komobenga bino bandoki pourkui bozalaka na ignorance makasi boye bosambelaka to bosambelaka te mpo ignorance ekontinue ti lelo ok bandoki nde mutu bazalaka na badecision te eza bongo te nde sikoyo après le même jour wana nde nzambe aki kolakisa nga ke papa Simon Kimbangu oyo aliputa na papa Diangenda na papa Simon Kimbangu kiangani bazaka mutu moko nde naye komona bongo mbamo mpe na ndimi mbamonga bi nzambe na mokili eza makambo nde namona oyo wana sikoyo mobali na nga periode moko tozali na bitumba makasi na 2020 balingai baboma biso balia pe na mobali na nga nde na bitumba wana azalaki komona bana papa Simon Kimbangu bango misato papa oyo liboso papa liboso nani papa Kisolokele papa Dialungana na papa Diangenda mobali na nga banda omona bango misato bazobima ata bato banda olanda biso soki bango babimi bato wana bapanzani ata bato baolanda biso babia de bafoto na bango kaka ekiti wana gigi bafoto na bango ebimi bapanzani me ngai natikala komona bango misato te papa Dialungana natikala komona na bavision na nga te papa Kisolokele natikala komona ye te papa Diangenda mbala liboso na mona ye
ezaki mokolo oyo nzambe alakisaki nga ke ye na papa Simon Kimbangu Kiangani na papa oyo nga namonaka liputa bazaka mutu moko po bazalaki na kati ya nzoto moko me bilongi misato nde esika nayaki kokomprendre baka mutu moko. Mokolo liboso namona papa Diangenda na papa Simon Kimbangu Kiangani apres naye komona bango lisusu oyo nabetaka lisolo ke balingaki nga nakota na koma demo moko ayaki na betaki asalaki abebisaki baorgane na nga nyonso ya nzoto nde namuyaki komona papa Simon Kimbangu Kiangani mutu ayaki kobikisa nga na lobango deja mpona repete te ezala nini. Papa Simon Kimbangu Kiangani do jour mpe namonaki mpe papa Diangenda namonaki mpe papa Diangenda namonaki mpe papa Simon Kimbangu Liputa papa Diangenda papa pe na mama Mwilu pe nde namonaki mpe papa Simon Kimbangu Kiangani nde mutu atiaki mosapi na ye boye na nzoto na nga mpo na bika. Après bandeko na nga nde naoyebisa bino boye ale papa Diangenda nakoma oyoka mingi voix na ye tellement nasi nalanda banini na nini nakoma siko koyoka moko voix moso ezoloba na nga nazodetete ke oyo eza papa Diangenda. Voilà. Après naye komona papa nani oyo bonde nalobi papa Kisolokele na papa Dialungana natikala komona bango te. Naye komona bango na prière moko tokende kobonda na ndaka mutu mpona baproblème moko azalaki na nkuna ezalaki tellement bitumba makasi nde namonaki bayaki kobima wana nde namonaki bato babimaki na ndako wana deux fois mobimba ezalaki bana na bango misato bana papa Simon Kimbangu bango misato papa papa Kisolokele papa Dialungana na papa Diangenda bango nde bayaki kobima na ndako wana namonaki bango deux fois première fois namonaki bango famille mobimba ndako wana bafandaki na canapé nde nga natelemaki boye liboso na bango nde nalobi botala bana na bino nde bafandi nalakisi bango namoni bango babimi bango na mire babimi na mire koto moko koto mibale nde natali bango naye komona ke eza bapapa Kisolokele papa Diangenda na papa Dialungana babimaki wana mpona kokangola kaka na retraite wana naye komona bango susu batelemaki liboso na nga bango misatu nde nayebisi bango nga na bi bapapa botala mwana bino na présente ndeko toyenda obondela mpo na ye na bi bapapa botala mwana bino nde namona ye bango. Kaka semaine wana eleki semaine oyo ya kolanda vendredi moko bitumba ezalaki makasi na veye wana bitumba ezalaki makasi do monguna ayaki asalaki oyo akokaki vraiment kosala asalaki oyo akokaki kosala wana mpona kodetruire ngai situ bitumba ezalaki makasi place wana nde nayaki komona bango 4 siko bango 4 bazalaki wana me na rekonetaki misato boye namonaki papa Kisolokele papa Dialungana na papa Diangenda namoni vraiment bango misato boye namoni bango bazoya pardon bazali 4 personnes mais azali na coin kuna na localisaki ete namoni bango bazoyanga bi bapapa nabi bapapa namoni bango na vision après na mituni ngabi ndenge namoni bango 4 ole bazala 3 namoni bango 4 boye ndenge nini ndemba mo nzamba alobi na ngamba amona lito alobi wana 4e wana ezali Simon Kimbangu papa Simon Kimbangu Kiangani donc nga namonaki ye bien te ndi nzamba ekoloba na nga ke 4 mpona kamwe ndeni fu bazala 4 ndi nzamba alobi ke 4e eza papa Simon Kimbangu Kiangani do bayaki bango 4 naye kokomprendre na bitumbu ya makasi baoya bango 4 nzambe tata nzambe mwana nzambe molimo santu bango 4 bakiti bitumba makasi pardon bango misato mais namoni bango 4 nayebi te pourquoi naye komona 4 ezaka bango 3 peka na kati ya moko wana
na ebite na mona bango vraiment 4 nde 4 mwana ezalaki papa Simon Kimbangu Kiangani. Bandeko na ngai nasaki video na yebisaki bino ke Nzambe alobaki mutu o akolata liputa le 25 mai akopambolama. Nasalaki mpona répéton awa te. Donc ezalaki confirmation ya Nzambe oyo ayaki ko confirmer biso ke Yesu Masia ezalaki papa Simon Kimbangu Kiang papa Dialungana. Po Nzambe ayebisi ngai na ndoto wana lobi na nga lobi ke aza Yesu Masia o ayaki pula ayaki mbala ya mibale. Ayaki mbala ya mibale. Eza Yesu Masia o ayaki mbala mibale oyo ayaki wana na papa Dialungana. Nasaki on ba video bolandaki. O na ekomona awa pona kosukisa Nzambe ayekoloba na nga boye. Alobi na nga Deline. Pardon, avant ke na o nasukisa mukolo mususu tozana ndeko moko boye azaki koya ko sambela na biso le tokota ba retraite azaki ko uta Hollande. Azaki ko sambela na biso avant ye nalanda mo ba nini ebele kutu mo kala nazaka kolanda batu oyo ya réforme batu mo ba église de réveil te mais komi église ya réforme. Malheureusement nakanga pe bango bandoki bazali koloba mingi Yoshua Mashia nde ba explication na zwa ke vrai kombo ya Yesu ezali Yoshua vrai kombo ya Yesu ezali Yoshua nde o nazwa wana na mona peke eza normal po balandiango bamoni ke ba explikango na koko expliquer nde ba expliquer mais na landa ta mbala mwa mingi ke kombo ya vrai kombo ya Yesu o ba mizima ba benga Isa vrai kombo na ezali Yoshua na lana. Siko ndeko wana oyo utaka Hollande azaki kwa kusangana biso Yesu ko so azobondela alobaka Yoshua ye alobaka au nom de Jésus. Pardon na kombo na Yesu te biso to linga suba au nom de Jésus to koma na kombo na Yesu. Papa ya révélation na beteli bino nde sikoyo ndeko wana alobaka na ye na kom au nom de Yoshua. Au nom de Yoshua alobaka na ye. To bondela ensemble so to bonde ya loba kaka au nom de Yoshua loba bon. Siko ndeko musu tozalaki na ye mko mususu atuninga bi mama Deline ninga kotune loko mbalebele. Pourquoi sœur untel sera zo bondela alobaka au nom de Yoshua? Pourquoi loba na kombo na Yesu te aloba au nom de Yoshua? Ngana yebisi ngana bi Yoshua pezaka kombo Yesu. Par rapport ya révélation de batu basala ba recherche ba yiko mona ke ko vrai kombo ya Yesu eza Yoshua eza na nka ndenge moko abi sero tozaki na lobi ti nga na koloba Yoshua ti nga na loba ka Yesu nga abi eza ka ça dépend mutu na mutu ndenge tozoke na ba connaissance ndenge mutu na mutu azoke na connaissance ye connaissance akenda nango aloba na Yoshua. Nga na yoka na nga batu baloba ke vrai kombo ya Yesu eza Yoshua. Mais natika kosambela bongo te ko Yoshua au nom de Yoshua natika kosambela te mais nandima na nga yango bato mayele bazo sa ba recherche vraiment pona mambo ebatama eyebana. Bande kona ngai to sololi wana ya lobi ngai te ngai yango te ngai biza pomte l'essentiel kaka ye azo bondela Yesu. Aibi keza Yesu wana donc tozaka Nzambe moko mais ye aza na révélation par rapport ya Yoshua seke yango alobaka Yoshua. Bande konanga le même jour to solo yango na moi eleki nango na pokwa nango le même jour Nzambe nanga témoin na fukami na zo bonde na pokwa pona lala
na fuka na obondela nzamba banzo banana to abi Adeline eza Yesu eza kombo mosusu te eza Yesu nakamwe ngabi dole nzamba azoloba na nga bomba moko pense na nga pe zongi na lisolo to soleil na moi ya makambo ya Yoshua nzamba lobi Adeline eza kombo mosusu te Yesu donc azoloba ngo Yesu mo azokena lokwa Yesu mo lokwa Yesu azo répéter eza Yesu eza kombo mosusu te eza Yesu nakamwa na tongo na epsise wana ngabi kama muto solakya nzamba lobi na nga eza Yesu yango wana bomona nga na lobaka nakoma pe a partir nakoma loba fumu Yesu po nzamba confirma nga Yesu wana a confirma nga Yesu wana yango wana so na obone na penza te na loba fumu Yesu malgré ka to loba Yesu mais anepe ko loba Yesu do Yesu wana ezokena nka lokola Yesu do nde nzamba kendaki na abeza kombo msuti eza Yesu azoloba bongo na pambolaki nzambe mpona ngo nzambe atika biso na ignorance te nalobi te bato baoloba Yoshua eza bongo te me nga nzamba bai na nga eza kombo mosusu te Yesu nde nzamba aloba elanga ok nalobi te ke bato boloba Yoshua mama de nalobi biso tobenga nzambe bien te boza na révélation nde boloba Yoshua me nga nzambe alobi na nga kaka Yesu kaka donake na nga mindondo te ka bongo nde sikoyo tomoni Poutine alakisaki biso elongi ya Yesu Masiya ya mutu mwindu Yesu yango wana Poutine atiaka na mitu na ngabi est-ce que Yesu oyo badestina awa na livre ya Poutine boza ye wana te Yesu wana mengale na nomoni na mama biso na ndo kange elongi na ye te so na ye bandaka na comprendre ke Yesu wana Yesu aza mutu mwindu ke maître o bayala na mama biso aza Yesu Masiya na mona Yesu na mama biso te maître na mona lisu te awe biso maître na biso azobenga nga maître na biso abina zong na kende tenkoki na kende maître na biso azobenga nga mais bolimbisi mais na omona maître yango te mais liboso na omona maître yango so na mona ki nga na kangelo ne pe nga na luka moya ko dessiner longi so nga na koka so nga mona mituna kasi longi oyo Poutine alakisa biso eza Yesu wana point d'interrogation eza Yesu wana point d'interrogation wa mutu mwindu bandeko Poutine alakisaki Yesu wa mutu mwindu abiki Yesu azaki mutu mwindu mais fa eyebana peke loko azali mutu mwindu fa azalaki africain na mboka nimenga na yebisa bino na Congo na biso de na Angola ndolo bango Angola po mbanza Congo ya na Angola sikoyo muko makambo na monyo na saili video oyo 4 jours passés nzamba zoyebisa nga na lamuki mpona bondela na mibandela prière te ndi nzamba bandi koyebisa nga binanga Adeline ndenge eza wana omoni dialungana wana nzamba oloba na wana matoi na abi dialungana ye wana eza Yesu Masiya oyo babakaki na ekulusu oyo asopaki makila na ye mpo bino bobika eza dialungana alobi na nga abi Adeline oyo asopaki makila na ye na ekulusu eza dialungana boluka kutu elongi ya Yesu mosusu te o Yesu elongi ya Yesu ezalaki boye abi bomitungisama te boluka elongi ya Yesu mosusu nazoyebisa yo oyo
asopaki makila na ye na ekulusu eza dialunga na Yesu Masiya. Yesu Masiya wana o botangaka na Bible o babakaki na ekulusu eza dialungana. Alobi eza dialungana, alakisi ngai, alakisa nga naomona foto ya papa dialungana kaka tomona na ba YouTube. Alakisa nga ba foto ya papa dialungana. Abi yeyo mamba nzambe ya compliqué bandeko. Nzambe mambo nzambe memela biso yo. Seigneur, naki mbangise te, nazaki mbangise te. Mais nazokoma kimbangise po na shoya te. Mko nzamba batin koki kende kokoma kimbangise okula esalama na volonté ka ya nzambe. Nazelaka eloko wana nazelango banda na ya koyeba ke bakimbangise nde église ya solo oyo temps de la fin eza kimbangise te. Nayeba koyeba mambo ebele nzamba lotalisa nako comprendre te kimbangise penza nde. Banda 2021 nazela kwa ke nzamba omemanga kuna me tozaka boye me na molimo toza kuna nakende ikamba na obetela bino na molimo mikolo otoleka nazaki pe na kamba na molimo. Donc nzamba lobi na nga Deline boluka na bino te elongi nini Yesu azalaki nango. Boluka na bino te. Omoni kaka elongi oyo dialungana ye wana nde Yesu Masiya. O babakaki na ekulusu ye wana. O babetaki basete na maboko ye wana dialungana. O batiaki ekoti ya nzube na mutu ye wana dialungana. Alobi na nga Deline dialungana ye wana. Te bandeko na kokosa mamba nzambe te. Epi sentiment nini na ona kozwa pona kokosa. Elo ni nango esala nga na kokosa bino na mam oyo totala ngo na physiquement boye intérêt na nga nini nake koloba papa dialungana aza Yesu Masiya. Nzamba lobi fo bopesa ke honneur o esengeli. Bopesa ke honneur o esengeli dialungana Yesu Masiya. Fo bo adoraka ye. Fo bo adoraka dialungana po askufaki po na bino. Asopaki makila na ye na temps wana po na bino. Eza dialungana. Alobi le bozoluka elongi ya Yesu Masiya. Le bozoluka elongi ya Yesu Masiya. Yangwana dialungana ye wana. Elongi oyo ya Yesu Masiya akufaki na ekulusu. Nzamba lobi eza oyo dialungana. Abi fo bopesa ke lokumu oyo esengeli. Fo bopesa ka lokumu oyo esengeli po akufaki po na masumu na bino. Bandeko nanga tokufa tozongaka na biso, tokufa tozongaka bakipa vita bazali, ba mama nzinga bazali zonga. Ba ana pe oyo ya Bible bazali. Alobi fo bopesa ka dialungana lokumu oyo esengeli po asopaki makila na ye na ekulusu po na bino bobika. O botanga na Bible. Bandeko na muta koso te Bible eza ya solo. Malgré balusa babebisa makambo ebele mais histoire ya Bible eza vrai. Eza vrai. Bayelaki biso kaka vérité oyo ya biso. Mais na kati nango siko po bayebi ke so bayelaki biso histoire o faux ya bapaya so bayelaki biso ngo nge simba te. Nge simba te po molimo ya Nzambe alinga kosala ke tonge tondima mambo wana te. Malgré bandimisa biso na makasi ezaki ka Nzambe moko asalaki yango bongo po Nzambe mwa mema bato na fimbu. Mais na bomoto boy kotala ke basala makambo ezalaka te.
nga mama deli na oyebisa bino papa dialungana eza Yesu Masia eza aza Yesu Masia papa dialungana oyo akufaki na ekulusu eza te ko Yesu Masia ya bakimbangisi te nga unayeba na nga teke bakimbangisi bazala na Yesu kuna kaka apres ka bamakambo nde tomolobe alobe o kuna bazala na Yesu bwebwe nandimaka na ngango mpe kaka va Nzambe akonfirme nga nandimaka na nga ndi Nzambe abandi komema biso nango na nga sa video o le même jour mais nazali tellement pesu na baémotion moko boye wana Nzambe alobi le tozobondela mosi ozobondela zwa image wana tiango liboso nzela mbo eza na explique bien eza teke nalobi na bino ke ezwa photo nalobi boye monso neti naobondela nga moni naloba boye napesa bino exemple so nakangi misu nde na boye nafandi nazanga photo papa Simon Mbango te mais so nakangi misu naobondela so naobe Molimo Santo sunga biso Molimo Santo na pensée na nga nazo raisonner ke nazoloba na papa Simon Kimbangu po yende Molimo Santo le nakangi misu naobe Molimo Santo Saint-Esprit kotikanga ti Saint-Esprit sunganga pensée na nga nayebi nani oyo nazo s'adresser nayebi nani oyo naolobela naoloba papa Simon Kimbangu ozomona soki nazoloba Nzamba Mpungutulendo nazomona kaka Nzambe mokili Nzambe ndenge asala mokili monena Nzambe kaka namona naoyebisa bino vérité na imaginaka mutu te na place ya Nzambe ke naloba ke nini so naoloba Yesu Masia na imaginaka na nini Nzambe so naoloba Yesu Masia na imaginaka forme oyo nayebisaka bino wana alata sutani ya pembe nayebisa bino na hôpital le nakota hôpital Yesu Masia ayakana na gwa na ye le akotia boye tata nga soki nazokoadore Nzambe nakendaka na image wana oyo namona alata robe ya pembe wana epuis so nandi koadore na adoration yaka makasi naomona sikoyo scène yango ndenge ezali ndenge naomona Nzambe wana Yesu malgré elongi na ye namona te forme na ye wana ka elamba pembe so nazokoadore Yesu Masia boyeboye nazomona image wana forme wana a partir ya message oyo donc naosala effort natalaka mingi photo ya papa dialungana yango Nzambe merci na nango na prépare on te na possible te na nango ata mami tala na nga napesaka exemple yeyo yango oyo photo oyo ya papa dialungana tozwaki yo moko tokendaki image le 25 mai tozwaki yo eza mpe yanga te na selango kopi eza yanga te ya ser mosusu abosanaki yango abosanaki yango nazwi na ngango abosani yango anga mpe naobosana komemela yango donc yango oyo donc sikoyo faut koluka kokotisa image oyo na pensée na biso bato boya olapide nga ta wana seleka pardon nayebisa bino vérité image oyo ya papa dialungana yeyo Yesu akufaki na ekulusu yeyo Yesu Masia oyo akufaki na ekulusu Nzambe alobi soki ozoko abongi na lokumu tokumisaka ye donc elingi eloba boye mpona nga ata otangi na papa dialungana te mais lere ozoloba na Yesu Masia na pamboli yo mpo toza malamu lere ozoloba na Yesu Masia na pamboli yo mpo tolinga mingi okufela yenga na ekulusu imaginaka mbala moko papa dialungana imaginaka mbala moko yeyo imaginaka mbala moko ye nga soki nazoloba Molimo Santo na imaginaka boye oyo so naobela Molimo Santo na imaginaka image ya papa Simon Kimbangu wana ba Molimo Santo sunga Molimo Santo boyeboye Molimo Santo nde na yebisa bino mokomosu na tobelaka Molimo Santo na belio présence na Molimo Santo papa Kimbangu tobelio na mona bango mbala moko boye papa
papa Simon Kimbangu oyo aliputa oyo namoni ye na mwa mopanzi na ye boye do bazalaki lokola boya napesaka exemple boye oyo papa Simon Kimbangu ya liputa awa sikoyo ndeti mwa mopanzi boye na explique ndeni bozela na explique ndeni nazwa oyo nde batelemaki moko atelemi boye moko atelemi esimba te donc moko atelemi boye moko atelemi mwa boye mwa mopanzi boye na mwa nini mosusu boye do na nsima naomona bango misato donc namona papa Simon Kimbangu oyo na papa Diangenda na papa Simon Kimbangu Kiangani balata ye alata eneka aliputa na ye boye papa Simon Kimbangu Kiangani na papa Diangenda ondire balataki ba veste ya boule ok veste moko ya ba boule boye namona pe balata yango poka nalobaki papa Simon Kimbangu siko image na nzambe balobani pensée na ngai ekendai na image oyo papa Simon Kimbangu le na oloba bon nde na komona bango misatu babimi wana totala pe bon papa Simon Kimbangu bawumeli pe papa Simon Kimbangu na nani bapele ezokotanga na notapanga bi papa Simon Kimbangu na papa Diangenda na papa nani boye na sepelaki donc yango nde na koyebisa bino donc il est nga mama Deline ko banda lelo so na bandi ko loba Yesu Masia na ko imaginer kaka ba photo oyo pona ko tonde na mutu na mpo eza facilité pona ko tonde na mutu de ozoloba so ba yebi bien eza normal mais biso bato yebaki ete to komo mona ka ba photo ngo sikoyo eza ka ke photo ko tonde na mutu ndi wana nzambe mutalobi nzambe mutalobi to pese honneur le tozokumisa Yesu totiaka image oyo na mutu na biso ke yeyo nde Yesu toluka na biso foto mususu ya Yesu te nzambe alobi bon toluka na biso foto mususu ya Yesu te foto ya Yesu toza nango deja elinga siko Saint-Esprit merci na message euti oleka nzambe alobaki boye alobi ke jour ya anniversaire ya Yesu ndenga akufaki na ekulusu kuna jour anku boyebi yango te o bofetaka le 25 décembre wana boyebi na bino mambo eleka le 25 décembre wana te ozomona mais jour o bino fu bofetaka mbotama ya Yesu eza le 25 mai jour ye abotamaka bandeko na nga na suki wana mpenza etrouble bino te eza ka ba message oyo tozozwa naza sire na ba message oyo eza penza ba message oyo ya véritable penza histoire ya bonzambe eza ba message oyo ya véritable histoire ya bonzambe nga nazoyebisa bino nga mama Deline ba obondima nzambe azwa lokumu mpo nango au Saint-Esprit oyo Saint-Esprit po Saint-Esprit azaka moko Saint-Esprit molimo na nzamba mpuntulendo aza kati na bino yango bondima obondima na bino te prome ya te so bomoni nga nazobaka bozondima te mpo boya bandoki ezaka elobeli toza bato eza te ke nalobi ke moto nyonso so azondima te aza ndoki te ozomona ye nalobi bon te ezaka elobeli so nabi ke bozondima te mpo boya bandoki bolimbisanga ezaka elobeli kaka onazoloba ezaka bamamosu omoni biso toya bato kaka soki oyebi verité moko omwaka ondiri bato nyonso mpe bayebaka verité oyo oyebi ozomona motema moka mponi bato bazokoka oyeba te bayeba ok nga peta mosusu nazalaki bato wana na nga nazala peta mosusu na difficulté mpe ka ya ondima peut-être nga mama Deline na ondima mpona omona yango peut-être na ondima mpona omona yango donc ebolimbisa mpona bavideo ebele bavideo ebele na bavideo oyo ya tunasi wana nde mpona yebi ke monika so natie foto wana tunasi na nde naoyebisa bino na otede ya kosala video wana pas même quelques minutes tala déjà komi soki na combien ekomi deja na bavie ebele ozomona eza mpe façon mpe ya koevangelize yango soki moto akufi likambo moko eza na toilette na bandako ya bomitungisama te ke mama Deline nde nini makambo oyo ya bato ya mokili akomolobela yango mpo tozozwa baame mosusu eza kuna balandaka nga mama Deline te mpo bayebi ke ye mama Deline makambo alobaka kuna eza ya bakimbangisi te akóma na ye kimbangisi abunga na ye
ozoma balanda anga te mais le na kotiela bango foto ya makambo na bango eza na toilette bakoya tala ebele bakoya tala ebele je crois mpe ke nzambe ayebi mpona bande komituna pourquoi nzambe lelo kaka na otu komituna pourquoi nzambe ayekoyebisanga ke Pasteur Marcelo makila mwasi na ye eza na motu na ye mponi nzambe ayebisi nga bongo nga moka na mipesi réponse kati na nga mpona tiango na YouTube ozomona oyebi le nasalaka video ya nani kutu bavideo oyo nasalaka so le nasalaka video ya makambo ya Jani ebakisa soki 800 abonné so nasali video normal ebakisa ba 5 abonné do batasika babakisa mi 5 bata mosu 3 ta mosu mpe soki babakisa mibele 10 mais video le nasalaki makambo ya Jani lokola ezalaki na toilette ebakisa presque 800 abonnés. Ouais, ça c'est que maintenant on le bat. La bombe a été. Ebakisa 800 abonnés. Le nasali makambo ya nani susu ya nani mwana nani. Rafine Tumba. Ebakisa elinga fo ya 350 abonnés. Zomona 350 abonnés na oyebisa bino sima mambo soki ya Marcelo tunasi ebakisa combien d'abonnés ebakisa babone sikoyo biso ba oyo tozoluka babone te mpona etotala mebele mpo nga naloba yango so napesi message na nga nayebi ke eza verité oyo bato baboyi na bango kolanda yango na oyaka nzambe nga napesi message me bato baboyi na bango kolanda yango me l'essentiel nga nasali oyo ya nga mondeti nde nasali message oyo nzambe abeteli nga maboko po asoli na nga naye nayebisi bino mpo nzambe mpe alobaki yebisa bango sikoyo be nayebisa bango banani yokanisi batoka tosangana na bango non na YouTube yango wana soki moto moko akufi aza na toilette pardon eza na toilette moto moko akufi to likambo esami na toilette na ndokota mpe amabondeli oku nabondela ye nanga te nzambe elakisanga parce tunasi na mwasi nde makambo eza ndeni nabondelaki te nzambe na likolo témoin nzambe na likolo témoin naluka na nga mpe te ke nayeba ngo epuis tala nonono epuis constant naye kosala yango na makambo oyo ya bakunda sister kunda sister eleri moko akufaki wana nazalaki ma na pasi makasi na motema komona bango ndenge bazalaka ndenge akufi na moningi do nazalaki koyoka kaka pasi kati na nga nde nzambe atalisa nga makambo oyo namonaki wana ozomona nde nzambe atalisa nga makambo wana donc so otali mpe video yango natala te mais je crois ke bakisa mpe mwa babone ebele mpo likambo eza na toilette soki otiango yango bato mosusu bayaka kokosa makambo nga na kokosa te yango bato mosusu bayaka naye kokompre yango bato mosusu bayaka akosi makambo atieka bafoto na batitre mosusu ya lukuta atieka bafoto ya bato wana po ayebiki eza na toilette mpo batala me biso toya na makambo ya lukuta te so naza na nga na likambo te naoya na analyse naoya na analyse oyo mpe nayebiki ekosunga bana nzambe oyo nayebiki ekosunga bana nzambe mpo bato misu milimo na bango ezoluka lisungi bayebi mama Deline te bayebi teki lisungi na bango eza na chaîne oyo ya Deline TV mais lokola bango batalaka makambo oyo eza na toilette bateatre mambo eza na toilette tokolanda bango mpe kaka na makambo eza na toilette so likambo eza na toilette boyebi yango botindeli nga natia yango natie bafoto wana bakoya kotala ebele baoya le bakoya wana nde bakoya baoyo ata 2 ou 3 personnes par rapport ya 800 personnes basabonaki na video oyo nasala makambo ya Jani ndeko moko akomelanga abi mama Deline naye koyeba yo kaka na makambo ya Jani naye koyeba yo na makambo ya Jani nayebaki yo te nayebi yo kaka na makambo ya Jani ndeko moko mpe so akomelenge elinga kutu siko nalukaka ye kombo na tia na bosana na sololaki mpe nayebi te sosi na solola na ye oyo oloba nango osala AVC soki ozolanda nga osala AVC olobi na nga ke bozalaka na Jani mpe ndako moko na posa na yo na posa no kombo na yo na gravaka nayebi su kombo te mwena luka yo eza te
mais soki okolanda nga na video oyo oyebisaka nga ke bozalaka période mo esika mona jani kutu yo osala AVC nde AVC olobaki onde ozotambola su te ozokoka su kotambola te na posa na yo vraiment oluka okomela ngai so okomeli nga nde na koretrouve ke eza yo nzamba mona moko na moko nde yango bomoni nasali video oyo kimia na Yesu Masiya eza na moko na moko nga nasali mosala na nga na lobi o bakondima nzamba azwa lokumu o baondima na bango te mpo bato ebele baloba mama Deline biso Simon Kimbangu o aliputaka ba oya kamba wana badiangenda banani biso bango te problème te nzambe mo kaka yebi pourquoi bolingi bango te pourquoi boko olinga bango te peut-être epesameli pe bino te peut-être epesameli bino te po fo bosuka kaka na papa Simon Kimbangu mutu o azondima papa Simon Kimbangu o aliputa oboyi kolo Yesu oza na nzela toza mobungi Nzamba sunga bana na ye ombe inédit oh namundi na lobika muke merci na yaki kaka kolakisa bino photo ya Yesu Masiya oyo Nzambe atalisi merci Nzamba bito luka ba photo musu te putina tie photo ya Yesu Masiya alakisi o wana mais Nzambe alobi na biso kaka oyo papa dialunga na ka ye wana photo ya Yesu ya mwana oyo akufaki na ekulusa préciser apréciser Yesu akufa na ekulusu ye wana bandeko nanga pardon mama bonzambo oyo ememi biso toyebi te so tosuka nango wapi naza na video mosusu namonaki makambo avant-hier naoyebisa bino Nzamba mona moko na moko kimia na Yesu Masiya eza na moko na moko amen.